Bonjour, bandeko batala, arrête beaucoup ta kota bomi abonné na chaîne nanga arrête kilumbu shembo TV masulu za kitoko kene na YouTube beaucoup ta bomi abonné soko mi abonné au bengi nga pe na komi abonné pano na ko sala reto. Naza mingi ta koloba liso na koloba kaka. Bino ba mama mafinga ba réseaux sociaux. Bino ba mama na ba papa bokota ka bozo finga n'importe qui. Mama, oko finga mutu mosusu ebita azanani. Yoko bosana na yo ofinga na o mutu na finga e o liele yango mbongo na YouTube to na TikTok après 4 mois 6 mois tant retour moko koyela oya mwasi okoyeba retour wana eyeli yo wapi te ba ya mwasi kota na réseaux sociaux sala ba émission na yo luka ba abonné bina na yo tia musique bokota te pona kofinga banzota ba mama ya ba papa ba bana bato ba kizengi ba mama ya batu boyebi nani te oyo zo finga ba ya mwasi biso to aka koloba makambo ya kitoko batebele batelaka kutu te oyo baka kotyela mitakaya ba madusu nde kuna bokimelaka ba ya mwasi faites attention. Eloko muke, ya mama na yo, ya papa na yo, yo zangango. Oyo kofinga ya mama no si yo na mama na ndenge moko. Yo zanga lidusuana. Oko finga ya papa no kasi ya papa no ndenge moko. Oko za photo muso publier. Bomonde ba publier ba photo bitakala batu ye komela yo ndoko bo panze pa batu. Oyebi mutuana. Esale mela biso Mutu apanzi photo mutakala titi nzoka nde mutala kanela aye ko boma. Na peska ke exemple ndeko na biso Rafine Tumba kufi eza mawa pona bana. Tala ndenge ba histoire bat bazomona ngo eza mort naturel te komi kaka kofinda sali. O nani papa na mususu na Dengles nda sali. Dikolo ya kofinga. Ba mama bomiteya. Yo ka soko fingi mutu, oyo kofinga mutu yo zangi. Lelo soko fingi mutu mutana kotika na tâche. Bozo finga ti bibembe. Ibembe kufinango yo bandi kofinga esthétique te kitoko te matame ko ya bwena boy baya mwasi bomi batela boko tika vina bino pamba bozana bana na ba famille bosunga kana poto kuna kota réseaux sociaux biso kota biso ka ba musique to la zuma histoire na ngala beti jamais na kuko yana kofinga mutu papa ya mutu mama mutu to mwana ya mutu efutanga combien onga na kofinga mama nga na zangi ngo na nzoto na ngako bana na mututi na se oyo kofinga papa batu yo zangi ngo yakobana na mututi na se mabomi te yakobo mitya ba respect ko mutu asala likambo ya kopesa conseil ko yete pona epesanga pasi penza ko yete pona kofinga nzoto na yo oyo boye kuna boye papa na yo zangi bonza bomana kosila kwa mai na mungwa o azana bato akoyoka ayoka o azangi bato akoyoka babaka mwana malama ayokaka eza te conseil bandali lebele bapesango makambo bato ozangaka te na makambo na pe obandi kofinga pourquoi oyo ozofinga okoma nani mama moko afingaka jeune fille na libala afinga mama moko boye azuzemi botunanga nini ake kobota ke obota tababe tabala pe azokufa te baoza tanso ba docteur babita mso tabana kokufa tabakufa kate ti ayeko kanisa oya finga ka mama la ndi mama la po asenga bolimbisi chance mama la zakina kufa te soka kufaka mais mwana nga otika ka tababe ba bondeli mama na eko limbisa mama na memi mwana zongi bomoto oko finga nga par exemple oyebinga okofinga nga bonzoto na nga mama na papa na nga oyebinga oyebesika nga na telemelaka yo kasi ntango fingi eleki yo kobosana tozala kwa mindele mundele soko osali likambo bomi mutu abosani yo kasi batiki yo na liberté nzokanda osala enquête après 6 mois une année ozwi ya yo boyeba nani bofingaka finga ndeko na yo finga mwana na yo bato bokute na ba réseaux sociaux keba bikefu na anglais keba oyebi nani na zate oyebi nani azate oyebi nani oyo zofinga azali te
boko kuta ba miso robota ba mbwa ba taba bokanisa bana boboti sima ba famille na bino bino bo sapotaka ba bo supporter bango na Kinshasa na Afrique leo so bakati yodi bikolo andini ya kofinga bande kolo ba kusuka api boye banzambe tanga bible banga ba mikolo banga ba camarade na yo bozala bien boki koswana boyokani mikokota na réseaux sociaux te na Facebook, YouTube, TikTok oya kofingaka problème na ngeza ki tika mafinga ya mwasi après 6 mois 12 mois okuzwa ya yoso oyo zofinga oyebi azanani te. See you, bye, je vous love. Bo partager bo kabola o bazana besoin ya ba abonner bo mi abonner bo tindela ngai kapina kozongisa retour. Bye.